Yenge bandeko bambuta bayaya tozonge lisolo mopena kotanga mukanda na biso kaka ya le saboteur de l'authenticité ya solo mopena mbale leki to sam to chak solo mopena bandeko sengena ngana dimina na moyimbu poete to tata mana kotanga mukanda na biso Ngakanani walukudide Talangangu Tata walusuka Ya solo mo bende kombaleleki to suka ki pende seka wapi bazalaki kokamwa ndenge pito pale ba contradiction banini ezalaki na kata mukanda oyo na yango toko tata mana bongo solo bongo bena kotanga kaka wana tokosilisa yango eteni wana nsima na yango tokoti les miracles de Jésus makamwisi ya Yesu bimango bya mfumu Yesu biso na Kongo tolobaka Yesu malgré eza nango sonene nini kasi lokola bango bandimaka ye esengi na biso kaka totosa po ezali culture na bango biso na Kongo mpo olobaka kaka Yesu no faut cha mfumu Yesu utosi chaka wana uzotata na kutanga oyo tosisa ite kuna sima na moto kokota le miracle de Yesu Ce sont toutes ces contradictions bibliques que l'Église coloniale appelle la parole de Dieu. C'est au nom de cette parole contradictoire qu'on incite la jeunesse négro-africaine à se désintéresser de sa culture pour aller s'attacher fanatiquement à la Bible. Prétendre que toutes les fautes continues dans la Bible sont l'œuvre de Dieu, c'est injurier Dieu gravement. C'est prêcher contre le Saint-Esprit. Et il y a solo bon bina ezaka kolobake donc makambo ewe bulunga nyo tozomona na kati kuna boye na boye bandeko kokamwa ndenge ba église coloniale ndenge siko bazosko bambwa na bango moni bambwa na bango ba pasteur wana oyo bazokotisa bandeko na biso na buumbu tilelo pona bambongo ya bambongo na bango mona mama teka nguba na ye patangisa bana na ye kasi ba mama wana bazokendo yenga nyonso kokotisa mbongo na badibundu wana pona mabonza po ba pasteur wana barina bolimisi bandeko sengena wana mena mwa mai po kubongisa nzela nomona biso tobenga amona ko bioka nazo ko bioka sengena ngana mena mwa mai matondo bandeko ya wana to chaba mungu na ba pilipili na oyo tuti kotanga awa ndenge ba église coloniale ba zwa sikoyo bato na bango ba mbwaza tanto moni les chaînes de l'ennemi donc tubenga ba mbwaza tanto na Kongo eza lokola bazozo ba arme na bino donc ba mindele ba moni ke mikolo yo to kotsa solar te na ba formation na biso tout ça ba nini donc faut to fongola susu esika mobuye ya kokotisa donc moni baluka ba amona po ba ke osala onde na ute ko pesa ndakisa awa bakatela ki yo pa tango mususu ndakisa bakatela ki yo 100 ans to 80 ans na mukili bamvula lunana evo nkama za mimvu donc bakatela ki yo bamvula wana sikoyo omona batu wana ba pasteur wana ngo kenda pa na bango wana ba zubino sko neti dienda kop Vale, batu ba mindele siko bazu master yo no za boye mundele yo za boye zo mwa jipo yo zo mwa 100,000 luka de teremo na kini kuna osomba po osala mwa église quoi sika ochaka mwa batu wana ta bono yo osambela kuna yo siko poza mutu na biso ya formation mais yo siko zo ba amo wana ozo ya na mopa na biso zoma siko yo zo kenda kuna oyebaka na yo tinzoka ba salelaka yo moni pa masweka mo ezali na mukilo ya satana uzomona basalelaka yo siko au nom de Jésus bazo ko ya moni bango basalaka babuzoba na kombo na Yesu ya kosakana te ko eza na mo lukuta luka mutu asala buzoba na kombo fumu imbango to ya vitakipa awasala 3 jours te to akei surtout so oza mutu mwino oumela te
ok tozwi liboma komi zoba zoba donc sikoyo bango basala nde nini bazwi sikoyo baame na bino wana bazokotekela yango sikoyo bamindele donc eza lokola mbwa ozwi mbwa na zamba oyeni sikoyo na mokili obokoli ye alokomoti nde susu akende boma susu bandeko ne banyama na zamba obenga les chaînes de l'ennemi na kikongo mbwa za tantu donc bato wana oyo bapasteur basalaka mosala moko na bambwa wana donc omoni soki bazwi baame oyo 5 église wana kuna ezalaka 500 personnes bakotaka kuna yenga nyonso omoni tellement ke yenge eza mosika bakoma kobeta balendi bamardi bamercredi donc non seulement yo bino bozopesa mabozo otekaka nguba na otekaka mwa tombola na otekaka mwa commerce na otangisaka bana bakenda classe ye azozwa yo babénéfice wana nyonso place otangisa bana malonga eza te sikoyo okomi objet na bango bazozwa sikoyo baame na yo na bakomi koutilize yango sikoyo okandaki okufa na yo na 60 ans na 80 ans bango bateki 10 ans na yo taba bateka mvula zomi na yo wana ale yo sikoyo ntango okokisa 70 ans okufi lunsambolia ntango okokisa lunsambolia okufi ntango okumi sambo wana ntango okokisa kumi sambo okufi yo ntango okufa ndenge na pesa indakisa na maleleki kuna otamboli bakateli yo no oza boya donc okende sikoyo te kende nanu na kavingi ntango molimo no ekende na kavingi evandi mbula zomi ntango 80 ans bakateli na mokili ekoki nde bazwi yo bake kosambisa yo topesa bino bonzambe na bino topesa bino makambo nyonso sikoyo yo kende okota lingomba na ndenge nini kende kofinga biso ozomona ale bakosambisa yo yango nde babeki bambenza sikoyo baye kosambisa yo nde tolobi wana mbala oyo toleka donc bambenza baye kosambisa yo ya solo bongo bandeko donc ezali kofinga nzambe moni soko ovandi ozosambela ye nde sikoyo namona yango mingi na banani bakombata mosusu bazobundela mboka chilombo kanambe bamosusu babengaka kanambe kabila ozomonake bato bana bososolite bayebi teke bakombo elandaka ntango ozobenga kabila ozosala yango eloko te yango moni ti lelo azane wana okobengaka kanambe kosaka ye na kanambe omoni sikoyo ntango bazosala nde mwana oboye okamata ye kanga ye sala bazo au nom de Jésus alobi makambo solo sima azwi maloba wana nyonso alobi akoti na ye na zamba akoti na ye na zamba kokamwa yango sikoyo biso sikoyo toyaki mpona kopanza sango kotambwisa esprit wana ntango ezotambola ezofungola bato miso maloba bakofinga nde mwanda nse bakofinga bunduli yako tala sikonga kesa na kati ya bundu yako sikoyo ofinga na ndeni kesa na kati ya bundu yako ofinga na ndeni eyebi te sikoyo ofinga na ndeni kesa na kati ya bundu yako naza sikoyo ngambo nde naosentir bonde nazomimona nazomona pena naza parfait parce que naza na nkalasani ya biza na tata nzambe po tata nzambe apesa ngai kikongo sikoyo so naosambela nasambelaka ye na kikongo nabengaka nde mwanda kongo nde nzambe nde mpemba kalunga nazobelela kuna na mpemba kalunga bayoka ngai nazobelela ne kongo ne kongo kalunga nazobelela ne mpungu sikoyo ne mbumba lowa nazobelela lingo ya nzambe nazobelela makasi ya nzambe nazobelela mayele ya nzambe donc ezaka lokola ndenge bato basambelaka makambo mosusu balingaka neti kokorige nzambe o boye na boye tout ça nzambe donc bino keno yo fo sambelaka boye mais yo olingi te ozokofinga nzambe ndenge elongi akonga lobia ozokofinga nzambe gravement ozokosala lisumu na molimo mosantu tata nzambe eza lokola balobi na oke yo fo sambelaka bakoko na yo kasi yo ofingi mayele na nzambe donc ezaka neti ozoloba na nzambe keno nzambe ndenge yo oza ndenge wana nakotaki mbumba nakota nini oyo ndenge osalaki manga obosanaki matungulu ozokanisa ye nzambe fo yo okorige ye
abosane kotia matungulu na manga. Ok, nzambe aza nature eza nzambe eza parfait. Eza bien équilibré. Ba chinois pa na bango, ba nani pa na bango. Totata manana kotanga po elengeza na makambo pona koyebisa ba imboka. Yango ne kote sa biso na muzindo na manga. Bazomona bazoyebisa nzambe yo bosana kotia matungulu to pilipili na manga. Kokamwa. Donc les miracles de Jésus. Marie, la mère de Jésus, ne croyait pas aux rumeurs selon lesquelles la grossesse de Jésus ne venait pas de son mari Joseph. Un jour, les frères de Jésus vinrent lui demander un miracle qui les aiderait à croire en lui. Jésus n'a pas pu faire ce miracle. Ainsi, Marie et ses enfants sont entrés dans les groupes de ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Jésus, maman na yepena Marie, azalaki ko ndimate ke, ndenge makeza otambola ke, mukolo Jésus pena ndenge azana mukonzi. Azabuta pena na molimo mo santo. Jésus alibi azali ko ndimate ke mwana Jésus ute pa tata na ete. Ya solo pena yango na mukolo mususu bande kwa Jésus, bayaki pena ko tuna ye asali la bango miracle oyo ezali pena ke ko salisa bango pona ndima ye, bandima ye. Donc, Jésus a fait un miracle en athée. Et voilà, donc, maman na Jésus, Marie, na banane mususu, ba kota rappeli sangana bat o bazali kondima Jésus. Et comment mesolo bon pena Mark ya misatu na nzela. Ya tuku misatu na mokoti na tuku misatu na mitano. Yena dia sona mu Mark ya ntatu mutini kia makuma tatu ye mosi na te makuma tatu ye ntano. Pona bato ba yebi mokona loya bate eza comment mina Mark 3 chapitre 1, verset 31 à 35. 3. Les habitants de Nazareth blasphèment Jésus et ne croyaient pas en lui, parce que Jésus n'avait pas pu faire les miracles qu'ils avaient demandé. Et comment mis sur le bon là? Luc 4, 16 à 30. Il y a sur le bon bina, Batou, Bazalei Kondima, il y a Nazareth, Bazalei blasphémer, donc on mit Jésus. Kondima yete ko kota bena ya solo bongo bena na doute donc ko kota tembe na Yesu bazali ko bana sala boye bazali kondima yete yo bena za nani rien non donc sala bena boye poto ndima yo donc Yesu ko azali ko sala ngote yango na ba lobaki na Yesu ala ki sabango ke ye penda ala mo konza ba miracle et comment bien ya solo bongo. Luc 4, 16 à 30. Il y a des choses qui ya makumi samba nunate makuma tatu. Mine 4. Un jour, les scribes vinrent trouver Jésus pour qu'il fasse un miracle qui les amènera à croire en lui. Jésus n'a pas pu faire ce miracle. Et mon scribe bayaka pena et pas ya Jésus pour nous le que asala pena miracle oyo tinda bango ete ba ndimaye kasi Yesu asalaki ya monte. Ça dans Matthieu 12 38 à 39. Il y en a des sons dans Matthieu kumi na zole ntini kia makuma tatu ye nana nate makuma tatu ye voix. Un autre jour, voilà, les pharisiens et attends, bolimi sekondeko to bandela botanga nanzela ya mitano. Un autre jour, les pharisiens et les sadducéens vinrent demander des miracles à Jésus qui n'a pas pu les faire. Il y a solo bongo na ba pharisiens na ba sadducéens ba yaka ko tuna ko senga na Yesu asala bongo miracle kasi Yesu so ko kaka bongo so ko sala yango te. Dans Matthieu 16 nzela ya moko ti na mita ti na mine. Ina dia sonoma Matthieu kumi sambanu tini qui en tete na te qui en ya. Donc c'est dans le Matthieu 16 1 à 20 1 à 4. Nzela ya motoba. Nzela ya sambanu. Cloué sur le poteau, la foule criait à Jésus: si tu es le Fils de Dieu, fais le miracle qui va te délivrer de la croix. Mais Jésus n'avait pas fait ce miracle. Il y a seulement Jésus tombe baka qui est dans Koulouzou.
ye pena solo bongo pena abelela bato bazali koganga bongo soko pena ozali pena mwana na nzambe esengeli na yo penza omilongola ozwa omilongola pena solo bongo pena na kuluzu wana donc Yesu akokaki solo bongo komilongwa te eza na Matthieu 27 38 à 42 ya sona mamu Matthieu makuma ore nsambodia muntini kia makuma tatu ya nana na te makuma ya ye zole. Voilà, tata manakotanga komi solo bongo pena na mulongo ya to baloli mukanda ya makuma tatu ye nana to baloli mukanda ya tukumi sato na mwambe. Mais alors, qui sont ces gens qui voyaient tous ces miracles dont Jésus dont nous parle l'église coloniale? Tia kwenda ko zulu dia bois, disent les sages Congo. Ya solo mo bena fumu mwanda 5000 nga konde makanda ne mwanda 5000 matani na ludi awa tozo benga ye awa na mukando yo ne matani na ludi le porteur de vérité po mpeve o e kambaki akuma mukanda o to benga ngo matani na ludi le porteur de vérité sengel na biso donc to tanga yango pena na bwanya nyonso poto sosola po bayimboka bazwa pe biloko ya solo. Donc yango ilongia konde makanda ne mona semi atuni awa pena bongo sikoyo batu nyonso tu oyo bamonaka miracle ya Yesu oyo lingomba ya bapaye memela biso donc eza wapi mituni Yesu azolobela so makambo miracle ya Yesu awa sikoyo miracle yango ne totali Bible yango moko ezoloba makambo ezokende boyeke tozo comprendre nango te yango ya bwaki pena donc dicton moko ya bakongo pena balobi nti ya kwenda ko zulu dia bois oyo basage kongo na biso baloba mboka oyo koma te likolo ekweya omonaka nti ya kwenda ko zulu dia bois omoni soko ozotala na musika ozomona lokola mapate kita ntango okende kuna omoni mapate kita wana yango babi nti ya kwenda ko zulu dia bois wana bakongo nde babete eloko wana sikoyo tokotanga na nzela na biso ya zomi na mine donc tunatanga mukapu kia kumi ye ya Jésus un petit prophète. Oh là là motuna olimiso bandeko Jésus un petit prophète batuni motuna batie point d'interrogation donc Jésus est le petit prophète point d'interrogation comment totanga. L'islam enseigne que Jésus était un prophète inférieur par rapport au grand prophète Mahomet, le prophète d'Allah. Les Maïkari enseignent l'infériorité de la mission de Jésus par rapport au grand prophète japonais Kotama Okada. Étienne, le premier martyr chrétien, ne trembla pas devant la mort, tandis que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, avait peur et transpirait en parlant, en priant. Père, que cette coupe s'éloigne loin de moi. Ah, bandeko. Moni awa, islam, bango bandimaka Yesu te, balike, ye pena zali makasi te koleka, Mahomet, prophète na bango. Donc, archange na bango, prophète na bango, archange na bango, Allah. Sikoyo, awa na maikari susu balobike, Yesu, azalaki na se solo bongo pena na mission na ye o motinda me azalaki na se penda ya bango par rapport ya grand prophète na bango japonais Kotama Okada siko to ndima nani siko ba Chine so ba ye so ba Chine ba ye yango bandeko batu oyo penda balobaka ke lingomba ya ba chrétien Yesu azana mokili mobimba ko kamwe so aussi la population habitant ya Chine population ya Chine na munene ya Chine ngezali ba on est tout sikoyo majoritairement basambela Yesu te sikoyo Yesu sikoyo oleka mokili mobimba na nini parce que so aussi la Chine sambela Yesu te mbala moko o déstabiliser population ya Yesu sikoyo dans le monde arabe comment te que mokili mobimba Yesu akamba ngote
donc dans le monde arabe wana okiti su ti na Afrique ba musulman wana o ba memela ba pe lingomba ba arabe o ba tonda lingomba ba islam ngono vous avez que donc et déséquilibre côté malamoko quand on se ba biso ba oyo donc yezo akambane mukilité bolanda ne ba voisin na biso les plus proches mindele na ba arabe bango ne bolanda et sengena na soto zonga na bokoko ba biso omoni ntemo o biso tozo na awa et eza kosakana te toya mission ana mboko po tozongisa bato nzela okomona milimo ezokotelema bana bilaka nyonso oyo basiwa dimbu neti bayaya futi bayaya matondo baye koya kosakana te bayaya lubaki bayaya samba baza ebele batelemi balobi tozongi na nzela na biso eza makambo maseki te yenge kieno ya futi yenge kieno ya matondo mwasi nzambe yenge kieno ya samba mvondo samba yenge kieno ya lubaki batu bayena nzila Kongo bana basiwa dimbu yenge kieno ya mboma basiwa dimbu ya nzila Kongo omonia batu baye koya pena na ndenge ya solo o milimu zuku tipo bambuta wayiza bafungwa mimisu bambuta bilele bafungwa mimisu bambuta na biso ebele bongo na bongo ba ana mongo ba telemi foto sambela bokoko ba biso musala ezo kosala mamindele ba kosepela te bakoyo bazo beta ba calcul ne ezande ngona siko bano babimi kuna na Europe kuna o bazo pena ba bena Congo kitwadi kia bandombe kitwadi kia ba Congo ba yema be bena Congo ba telemi siko okanga ba onde yo zona makasa okanga mpepe feza mpepe telemi yo zona makasa okanga mpepe okokanga te tozo kosenga ba combattant nyonso ba sala ba état fédéral nzambe yemo za fédéral pour akabola batu na batu tangi awa moka ba Mahomet manani ba Yahvé tozo tanga awa biso siko mwanda Congo so okekuna na ba mongo kuna a Congo mongali baone so baza guider na mwanda Congo okekuna ba mususu mvidi mukulu bozongela ba mvidi mukulu bozongela bango so okekuna kote mususu nzambe wa Mungu nyonso nezo lo banonga eloko Mungu nzambe ya Mungu elobi nonga ka Dieu est tout puissant donc nzambe mpungu ndenge mo kaka to okena a Congo mongali okezongi no kaka a Congo ni mfumu nzambe eto nonga ndemo baone so baza moni eza kwa pyramide ata bo mati bo sala ba état fédéral na bino ali bo mati na sommet bozaka eloko moko batu siko nature enseigner bino te nature ezo ko enseigner bino te bato bazo bungisa ba ya futi kuna na bambuta waiza na bambuta bilele na yaya na biso kuna na États-Unis wasawa bato bazo bungisa bango ba yaya matondo mwasi nzambe ba ye bokokate ba yaya samba ba ye ba yaya lubaki ba ye ba yaya mboma ba ye bokokoka na bino te to na mvidi mukulu o beleli mvidi mukulu akoyoka yombala moko donc mvidi mukulu biso na Kongo tolobi mvidi mukulu oyo mvidi na Kikongo bango batie mvidi mukulu donc ça nonga ka monoko moko tout ça hein? Donc c'est lui qui possède tout wana na limboli na ndenge na ngai kasi na kanisa lobi non parce que biso na Kongo pe toloba mvidi bakulu donc mvidi mukulu oya nzambe donc ne Kongo kalunga wana oya zana nyonso tuokepa ya na biso mbui ya bilonda ya mbui okoyoka nyonso a telema na ngui okomeka ete omeki okutani yenge kyaku ya bilonda yenge kyaku ya na biso wana ya bilonda kesa da bundu ya Kongo ya kedika pese ba yenge matondo to tata mana kotanga sengeni na biso to telema muke
kasi natela bino mwa loyembo po boyoka pe mwa mayangi oyo ezali awa oyembela bakulu na biso sima tokotatama na kotanga. Pasikalu mwene nekanu zaiko akanani wanukuzi talanga mtoto suka suka munda kanziko mayele mukilo ezo suka bana bilaka basiwa dimbu batelemi État fédéral ne makambo ngai muna yebi koyemba te ozo kolanda kaka kote yana bakulu bapimelanga mayele wana ya koyemba solo bo na to telemi wana malobeza na nzembo bato musu bamona nzembo ma ozo seka biso bakulu na biso to kembelaka bango tozolela bango me tozosepela po balonga so balonga te mbina otanga makambo te mbina za liboso na bino te lokola balonga biso siko tozokosepela siko na nzela oyo bafongolela biso po bafuta mbeka po biso tozwa bwanya yango wana tokotatama na kotanga donc oyo toutaki kotanga ya solo bongo mpena donc ndenge tozomona ndenge bazokokosa ndenge bazomatani na ludi donc mpeve oyo etambusaki bilongo ya kongo nde makanda nde mona nsemi ndenge ezokotatama na baverité awa yango wana donc eza na Matthieu 26 38 à 39 donc totatama na kotanga. Comparer Étienne et Jésus du point de vue maîtrise de soi qui y est une grande qualité spirituelle. Du point de vue maîtrise de soi, Étienne était donc supérieur à Jésus. Tuni mutuna, siko Étienne pena ye tamba kateleke mbano pena ya liwa ye pena zalaki pena yika kimpe ko telemaki pena ndimaki yango donc ndenge mo peut kotanga awa fumu mbangu 30 ans ya bondo babaka ye na kuluzu na mbanza kongo kuna donc zala na somote bo mona ndakisa ngona bato ya solo pena bayaka o banza batinda bango ya bongsa mboka na bango to mona ngo pe biso awa na ba 90 bien 92 bien na bosene bongula tant ba katela Saddam Hussein mbano liwa azoko tala bango bazoko tala ye bazoko tala bango bazoko tala alenga kata ko lenga te eza bandakisa munene to talaka po makamso ko yebike eza na ngo vérité e ko sa na ngo yelo ko teneti longa ko ne mona ne makanda ne mona sem banga kate soki senga loba akoloba wana be grands esprits oyo ka na me limo bino ba grand initié ba grands esprits utaka mazulu e kiti ye penda musala no soki senga loba akoloba o pona mbongo eza nzela ya kolobela maloba o ba ezali nzela nyonso ekuta maliboso na po oloba malobe kende batu bayoka eza nzela donc longia Congo aza grand esprit to banga liwate to yekola na biso pe ko banga liwate na bundu yako po to yebi nzoto oyo eza nongo instrument ya tatanjambe soka lingo sa elongo po bakoko na baza bwanya au sa na donc to kebisa bato bazoko sakana na biso o bakomi kosakana ba ana mongo o bakomi kosakana ba Kongo bokeba biso to banga ka eloko te botika bato na bato batombola ba eta na bango fédéré to lobi
mboka na kaka moto ekomisama pyramide moni pyramide eza na nzambo ebele me suka nango kaka akongo tata nzambe. La nature ne vous enseigne-t-il pas? Et comment on appelle mikando tout ça. Donc balobi awa donc c'est que Étienne azalaki beaucoup plus supérieur azalaki pendant likolo ya Yesu batuni mutuna. Abusé par un grand mirage de chimères, entre parenthèses, beaucoup de négros africains aliénés par l'église coloniale croient Jésus était un grand prophète populaire et connu de tout le monde à Jérusalem. Pourtant, il n'en était pas ainsi. Jésus n'était pas très connu. Ainsi, le jour de son arrestation, dans tous les Jérusalem, on ne trouva pas un seul soldat qui les connaissait. C'est pourquoi Judas accepta d'aller ensemble avec eux à leur donnant consigne que celui que je baiserai, c'est lui-là, Jésus de Nazareth. Et comment nous sommes dans Matthieu 21, 48 à 49. Il y a des sons dans Matthieu Makumole Mosi, na Makuma ya et nana nate Makuma ya yevoa. C'est écrit en Matthieu 21, 48 à 49 pour nous. Bana o baziko landangai na minoko ba paya. Donc kozomona ko tala penana na bo yo penda na bo solo ko vandi sa pena masolo olingi maîtrise de soi ko kota pena kati na yo ko mi sunga mapenda donc oyo penda eza grande qualité spirituelle eza pena bone ya solo ne qualité spirituelle ne pesa ndakisa longa ko ngone makana ne mona sem ata bokangi ata bosaini azaka kawana soki solo pena donc ni ko lakisa ke aza pena na maîtrise de soi ya spiritualité vanda kati na ye ndenge mona pesa ndakisa ya Saddam Hussein ndenge moko bayaya vita kimpa bafumoke mbango bayaya lubondo bayevita kanga bitumba ye makasi pena kuna na mbwila levita kanga pena a moniki basodani bazokufa ye a telemi abunda a silisi ba hollandais na koboma ti bakutani face à face na bato bakenda kozwa na nini na ba mboko oyo ba ilo ba créer wana bake kozwa bango kuna bango nde ba moniki makasi na bango esili ba gagner na mbwila kuna bitumba balongi bitumba na bakoko na so balongi bitumba ale ba mindele ba sangani ba portugais ba hollandais ba anglais ba kei kozwa ba to mwindo yo to bengi bango mboza tantu les chaînes de l'ennemi ou ba zakina ba île wana kuna ba île na zo bokombo na mezo kima ngai donc ba ke kozwa bango ba to mwindo na ba ye na ba sénégalais mususu ba yego bundi sa pena ne vitakanga na ba troupe na ye vitakanga bomi komi tina suka ba soda na ye